mbote mingi na balandi Congo kimia lo tozana commune ya Kasavu na direction Sayo non loin église Kimbangiste comme on a foule on ndenge débordé okoko imaginer te tozana papa na biso awa ameka un peu ko expliquer biso. Bonjour papa. Bonjour maman. Papa comment on a foule on tant ezaki na Union européenne ezaki boete lelo ba pesi on na maboko na biso mo ba konza mboka na biso tala ndenge foule ezo débordé liloba ni okoko loba. Bon la minute yo foule na biso na une étape ya liboso ezako déborder normalement tozaki awa moins sérieux bagage moko ezako bimela biso kutu pembeni ya tovanda te donc tozovanda neti mal à l'aise mais na minute normalement na étape ekomi batie babaki soki baki etondi baye balongoli peut-être moi kimia ezali po tozovanda siko na minute oyo normal solo tozako vanda liboso mal à l'aise au monde olongwe oke vendre quelque part normalement na minute oyo ça va peut-être le makancho soki ekomi tout partout na kisasa on vient ba foule nyonso batia bongo peut-être normal mais normalement méthode il faut balandela ngoti foule nyonso batia ba ke to vivre na solo mabe tout c'est normalement yango to sengo konza mboka balongola biso batiela biso babaki ba foule to mayo to yoko sous solo ezate conseil nyoko pisa ba konza mboka concernant makambo foule conseil ba konza mboka to pesi na ba konza mboka ba yoko longola biso matite po foule eza awa na Sayo face à face na banalia et débordé normalement bak batchemi balé bien moko soki etondi fo ba yolongola soki komi matite mususu na se bokonja mboka conseil to pesi ba yolongola biso solo wane zo déranger biso ezo ko empêcher biso ba yolongola po tozana bambongo to côté l'hôpitalité tout ba yolongola biso fulu wana ba tchawa bak etondi ba yolongola tondi yolongola conseil na sengi na bakonja mboka yangwana papa liloba ni okolo ba concernant makambo ya fulu. Makambo fulo vraiment toloba trop en tout cas makambo to mo lokolo comme lembisa biso po makambo ere bandaka ezalaka boyete fulo ko tonda to moni pas même 3 jours 4 jours ba yeko longola fulo lelo comment fulo ko sala ba 3 mois 5 mois 30 da ba vaser boye sur les autres côté biso par-ci par-là ba maladie do pamba bangungi do ba fulo ezala bilo moko ba tchaka ngo musika na batu mais lelo komi ba yeko tchangwa bazo contrôler ngo subiete nazo compate mbongo ko motambola ndenge nini ndo mboka niso mobimba e komi fulo na fulo full bako tchabo eseli 3 mois 6 mois mutalongola nguso azalaka te na kompena pete makambo ngo ekoma ndenge nini soki banani on bakoma kolongola full Union européenne banolongola full bamona na sute so bakoma wapi koyeba te kimute fozo makambo ndo sérieux po bakoya kosila na ba typhoïde bambongo ezate donc musique tala biso to beta ba brique 0 mètre awa donc chaque jour to melaka kisa ko melaka kisi donc kobela na kobela chaque jour to melaka kisi au Mélikisi c'était fièvre par-ci par-là, donc partout malade des ali donc ah kutu to kokate ba yande ba longola nde loko so ba longoli angote ba tika ba biloko mi ba lenenge tika liboye o etoni ba longoli o etoni ba longoli ke no ba boka sous en public ba boka na divagation donc ba boka aussi par-ci par-là donc et à bienté en tout cas bolanda makambo ndo sérieux po koto tozo pe masusu bienté solo na solo kotoyo solo na solo Sayo mobimba solo na solo Talaneto koma solo na solo donc ya koloba kute beleza te bino mo bozomona heureusement football le kaka po bomona makambo boezo le kana mboko. Merci beaucoup ndeko. Bonjour. Tomoni poubelle etondi o liloba ni okoloba mo liloba mo ko na bakonza mboka. Ba poubelle o to ke manga na neni. Poubelle liboso hôtel de ville azaki souple ya boka ngo. Mais pas vanda ba mindele bakinda. To fanda ti lelo to comprendre te poubelle oyo. C'est arani baroya mabsu se fandi wana inane so balo chamba balongoli so pe balo cité donc tozo kufa la solo typhoïde la mongoliete okuta na solo mabo et donc misiki to comprendre te so to lobby misiki ba konti ba mo bata la biso kaka ba ke la Kasavu ba vivaka eza commune moko eza na banlieue eza place ba mo ba le kaka ba mona ngo chaque jour donc ba ça vraiment souplesse moko ba ça ça fait biso batu to vivre awa pas à souple ya longola ra fulu se tondi rapidement balongole on kotika ngo bo musique conseil européen ça conseil européen ça ra ba konzi batala pe batamboka ndenge bazo vivre poto vivre na mboka mo mutakoza na nzala mais oki sola fulu basala biso ka ngana osenga ka mingi ba konzi ba yokela biso mawa ba organiser mo eloko moko bona souplesse ndezala pe ba pays mususu que va pembe na fulu mais va éviter que va pembe na fulu balongola rango avant donc c'est toni maman ba balongola
Merci beaucoup. Moi liloba moko kuna makamba fulu o. Temo makamba fulu ezolekela biso bakonzi depuis baloba ba longo nti lelo bazo longo la te. Mais biso atozo travailler musalo au senti basola mabezo ya mais biso toluka mbonga muke pona ekosunga biso na place to ke sa ki kulu na toluka mbonga na biso mais fulu ete biso na katikati. To comprendre te lo ni to ko sa. Elo to singa bakonzi ba longolela biso. Solo makasi pe. Ba président pa ba longolela biso. To un souci nde ba longolela biso ba fulo. Solele ki makasi. Bonjour maman. Bonjour. Maman te le bla mamba fulo ndenge zotonda tonda oyo. Liloba ni mo liloba moko concernant mambo ya fulo. Makambo ya fulu mama vraiment mama journaliste. Makambo to si to lembi solo moye te biso bato vandi pembeni awa. To yebi te to lo bandeni to so senga na bakonza. Mikolo biso tout na Congo Kimia 2017 to bandara Congo Kimia donc ngam tali boso to ya bilo asika Kimia petit ça le bien vraiment bravo omoni ezai kozanga Congo Kimia TV. Voir le Congo traitant. Votre site d'actualité politique, musicale, sportive, sociale et surtout en temps réel.